Ndenge nini okomi na église omona plupart bayembi nyonso lola mboka oyo bakoma ba na ba église bakoma ba pasteur mais ba dégâts ezolanda bango ba dégâts kolanda bango yango namoni makambo onde ba nyonso bamoni na mboka oyo natali namoni na regretter. C'est pourquoi conseil na opesa bango baza na conscience nzama plutôt ngo conscience plutôt ngo intelligence donc ne baza wana oyo aza conscient qui aza concerné na makambo boy à finir cette église de Dieu, à faire reculer les âmes en arrière, à finir ici, comme vous avez tatanaye, na musala ya tatanaye, bako senga église pardon en public. Voilà, mbote na balandi nyonso ya Congo Zibola Meso TV. Quand on est tout baka ete tous les Congolais fongola miso na télévision o bengi Congo Zibola Meso TV nde olanda bilire na kana kati ya Congo Zibola Meso TV. Car ndé kade ko pesa mon en tout cas ba journaliste les diables de la presse na lobaka ete to s'abonner vraiment massivement, donc c'est gratuit, s'abonner vraiment massivement na Congo Zibola Meso TV. Wa nazo mona DJ Lotis. Je dis merci aussi à mon maman la reine Omba, donc mon maman la reine Omba. Je dis un grand merci. Je dis aussi un grand merci à honorable Edi Yeli Molangi Monangringe ya solo. Un grand merci aussi à Christelle Vwanga, honorable Mona Mukena Marambibele. Et je dis aussi un grand merci à honorable Serge Mayamba. Donc Toyambi Moko ya basali na Nzambe to banga Nzambe na kombo ya prophète Yves Samba. Bonjour prophète. Ouais, bonjour bien-aimé. Prophète, bonne santé. Nzamba zobatela ngolo noy. Boni ministère. Oui, ça va, ça marche par la grâce de Dieu, ça va. Prophète Yves Samba, kaka nga kade ko pesa mona tuka ba journaliste les diables de la presse nena yebio. Ko yempe ko se présenter liboso ya caméra na biso to liboso ya ba fan tout ba olanda yo na Congo Zibola Meso TV. Oui, je suis le prophète Yves Samba Mbomba, archipape. Kombo oyo eyebani République Mobimba oyo. Archipape. Pourquoi archipape? Wana tobeta lisolo moulayi ezo émission mobimba to ça longue émission mokomsus. Prophète Yves Samba donc bamso banga découvrir car le ba monika directement prophète Yves Samba na kati ya plateau ba ebité o bandiki prophète yango lelo to eza yakala. En tout cas ko bongolanga motema ti lelo na ko ça déjà 38 ans. 38 ans d'existence. Ouais. Donc Nzambe aibanga bomwana azwanga mineur. Azwanga mineur donc on a collé na makambo Nzambe. Makambo ebele na mokina ko découvrir ngo tout en état chrétien. Ouais. De la oumeli. Mais na bâture première église nanga na 93. Oui. Obandi première église en 93, après en 93 ndeka Nzamba bengi ko na 93 wana. Oui, dans 93 ndé na bimaki sikoyo. Na ce qui appelle na ke musai la Nzambe libanda. Wana outaki na église mususu mais à partir de 93 ndé Nzamba bengi yonde au sali bord na yone to benga le bord na. Bord église Nzambe. Église Nzambe. Qui na ba groupe de prière et après na aux encadrements archibishop Coutinho Fernando tu les années 93 wana na bandi ba mission na ngai na bimiti na ko banda ko bâtir église Nzambe Chilelo na dans kata makama Nzambe. Prophète Yves Samba, est-ce que vous avez vraiment prophète ou l'année là qui court parce que nous sommes prophète ça va titre moi balobaka. Naza prophète utangilango toka kandenza mabenga kiyo ndele loko mi prophète. Non, bien aimé. École peut ça mutu ministère té. Toi on a 5 ministères. Apôtre, pasteur, docteur, évangéliste, prophète. Mutu moko ta zo ministère na 4 écoles. Soko zo ministère na école au sononga libanda bongo kaoki tioki. Le ministère Nzambe muta pesa kamutu. Et Bible lobby que Nzamba zo na Jérémie quand tu étais une masse informe, je te connaissais. Avant que bima maman na yo na consacré qui déjà prophète ya nation. Donc tant ou nanu par parents na bazaki na penser que bota été. Il a été déjà consacré par Dieu. Et tant que Jérémie a bimi na mokili, il est venu maintenant faire la mission. Nzamba bengela ki.
Donc bato bazo bengama na bato bazo bengama na ba église bazo bengama ba situation mokili oyo tande ba ko chila na ba dégâts. Voilà, toujours que prophète Yves Samba par rapport à toute une question par rapport pour mi ba mi ko mona ka ba titre nga pasteur nga prophète parce que tu yebi lelo qui zamina ki bila ti jola zakar évangéliste awela ki titre ki pasteur te ki prophète ba nga évangéliste qui zamina ki bila. Bon eza titre te hein eza fonction eza ministère on Nzamba pesier. C'est un évangéliste. D'accord, mais il fait l'œuvre d'un pasteur. Alors peut-être en Zambie. Maintenant, un évangéliste, c'est des ministères. Paul Alobina Timothée fait l'œuvre d'un évangéliste et remplit bien votre ministère. Oh, Timothée n'était pas évangéliste. Il était un pasteur. Il dirigeait une église. Mais Paul Alobina, nous sommes évangélistes. Nous sommes évangélistes. C'est ça que Timothée faisait. Donc, au cause de la prophète, mais tu fais l'œuvre d'un évangéliste, tu prêches les gens et tout et tout. Donc, d'autres temps, évangéliste qui zamina, azali évangéliste du ministère. Donc, Nzamba bengi bongo. Yango zo mona tenara, azoko teni pas mal ba croisade dans mboka o pe na libanda. Il fait l'œuvre d'un évangéliste, c'est un évangéliste. Mais prophète Yves Samba, auparavant, on a consacré. Oui, je suis consacré depuis 93. Depuis 93 ans consacré. Donc, il y a une question par rapport à mon soit consacré. À peine père spirituel n'a été. Le cas de maman, nga pasteur, dans cette église, nga pasteur. Parce que le Baroque n'a venu au 5-6 églises. Par rapport à Ronini, pasteur, tu traduis ma prophétie, mouké, on a peine à cette église, n'a pas prophète, n'a pas pasteur. N'a évité par rapport à Babylok à Ningwana. Il y a pas prophète aux a consacré, on va ni pour la bataille. Bon, quand Zanaba église est belle, la venue Zamabete. C'est tout ça, on a posé à christianiser Congo. Yeso azwa première place na Congo za mabete mais ba nani oba ko saka ba église yango comme ça dépend na bato bazo ko saka ba église ba musu ba comment ba passer pour na don veut dire qu'à l'autre a eu vision et comme monsieur pasteur pas personne de prophétie il y a don à que ça l'église a bengi prophète au comment na muta bongo suka na a kozwa ba dégâts ko sala ba dégâts ya grave kasi par rapport ya tout le monde qui bazolo ba pasteur, ce que moi le comme malade, toi les voyage. J'ai formé moi na moi na sima mbang moi pour le so ya zata tigele église. Église est remontée dans le koso. Église est remontée. Et ça pena le koso. Donc a ebi que tant ya zala ki wana, a ebi nombre ba di monnaie ko zo. Donc par mois on a dit ma 6 $25,000, $40,000. Azomo la mutu so ya wana eza mabe. Vomi aluka o ya yemo mwana. Acha wana pour mbongo continuer ko régner na famille. Au moins ce que ba dégâts na suka. Ah, bah dégâts par rapport au monde, pas dégâts mondiaux ça par rapport à ma publication. Tout le monde trop de pasteurs va commis humilier dans mboka na biso likola ba publication pour un titre pour former moi na. Tout le monde qui papa na biso mbi o ya mbi ya papa zala ki yemo na ministère na ye papa zala ki vraiment na kosela nzamelo lenge sengela ki. Sauter na ba principe azala ki même moi si so na foulard te na mutu olati mabe olati nini na kati église okota te. Mais tout le monde le chanza nango. L'autre mot sur publication, pasteur Moïse Mbi va republier par rapport à ma camoyenne Eliane. Il paraît à Zoaki na batamoro boye, lelo comme boye, tu éviter vraiment attaquer le prophète. Omoni Nzambe tanga kute na Isaac. Abina Isaac, je suis le Dieu de ton père Abraham. Tanga kute na Jacob. Abina Jacob, je suis le Dieu de ton père Isaac et Abraham. Après Bango, après Jacob Moïse, Abina Moïse, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Si les lois au monde que papa wana ka oya longo ache mwana ko longo la ba fondement wana a longo liango. Donc automatiquement abimi déjà na alliance ya tata na ye oya tika kina ka d'église wana. Ko bima so bima na alliance il sera plus protégé. Alinga so oya ye likanisi, oya ye vision atia wana. Oyo yokuta musala si basala fondement nango oyebite oyemba na moko longo nyonso ya papa olinyo tia ya yo asipote ba dégâts yango zo mona ba dégâts ezoya pesilite ba 2020 nzamba ko longola ba pani ebele ya batu nibite na ba ko monana poto moni peto ki susu na pasteur na biso to moyembi na biso awa nani il s'appelle comment Pichu Mwanza, tu vois toujours des l'homme de Dieu. Comment ça? Oui, bien, Mwanzambe, c'est difficile. Il y a un cadre comme chantre bazarate. Chantre bazar trop difficile. Bamsu to mona ba ero yemba na église la matière ba mi olibanda.
bala poso ka mateya te taka ba mateya si boy ko yemba dora ba koti donc bango ba sa ba bongola ka penza mitema malamu te mais lobi longo mo pe chantre mo ba komi pasteur mais liko ka mateya te asala ka musala tango na ya yembi abimi libanda c'est ça ba dégâts mon frère au moins na donc ba yo ka mateya te ba bima libanda après ba yo zonga siko na kati so mateya isili po ba yemba parce que ça va service au sale allez bango mo mona ti akomi na église oh mineni nini okomi na église au moins na plupart ba yembi nyonso lo la mboka ba koma ba na ba église ba koma ba pasteur mais ba dégâts ezolanda bango ba dégâts kolanda bango yango na moni makambo onde ba to ba moni na mboka oyo Nathalie na moni na regretter c'est pourquoi conseil na opesa bango baza na conscience nzama plutôt ngo conscience plutôt ngo intelligence donc ne baza wana oyo aza conscient qui aza concerné na makambo boy a fini cette église de Dieu a fait recliner les âmes en arrière a fini ici comme ya tata na ye na musala ya tata na ye bako senga église pardon en public parce que ce sont des hommes publics banzam lo ngebeta partout bandoko bato ezali mais mutu na samba l'église na yete mais na ndako na ye ala banzembo na ye alors il faut on les quand même na télévision na chaîne nationale pendant un mois au sengaka église nzambe pardon au sengaka bana nzambe pardon c'est ça dégâts mon frère ça dégâts. Voilà, cher internaute, c'est vraiment prophète Yves Samba, c'est la réalité. Parce que c'est lui un homme de Dieu à solo. Oh, ya lobby est touché, il s'est dit que des poules par rapport na sambela kananga, mais na côté na profondeur ya ki bonzambete. Mais le prophète Yves Samba c'est important. Ba tout oh ba ça cadre conseil hein. Boyebi ke bozo fingi sa bonzambe parce que ezana ba alliance mususu oba ba sala d'église yo muto yo yesika oyebi yango te papa na sala na sala. Babibo le kanaba télévision bo senga d'église pardon parce que tu habite to bota ba foyer na biso lobi na biso koza ndenge nini par rapport au salir misala batanzambe c'est pas important c'est pas bien le tolo kapena tolo kato c'est skizer na makamwa nzambe prophète ibisa manzambe na ngapa mbola yo donc makamwa lobi salinga vraiment toucher nga makasi en tant que journaliste na yambio mais makamwa lobi toucher nga vraiment makasi est-ce que prophète est-ce que vous avez s'attendre peut un jour makamwa zo comme la bande ko na yo et comme l'opé un jour na vie na ko beta tolote na senga kangulu nzamba batela nzamba sunga mon temps nazo mona bongo nga pesa mo mayele eza mo mayele na umeli na makambo moi expérience mkezali na umeli na makambo yo na yebi ndenge bakima kalisumu mais na totalité na ngote pour na zaka faible alors na ko sala nyonso ke mukolo moko te na fingi église nzambe na yokisa nzambe soni na niveau nazo mona lelo les ba dégâts ya kosakana te ba dégâts grave au moins peine ba dégâts ngo ba tomba s'en foudre na bango ba s'en foudre na bango au sane ba confrère de presse na ye Paul ko se défendre et tout non au ko défendre devant ba tu me devant conscience na otani devant nzambete mais par rapport à la raison parce que ba célibataire ba balité na habité ce qui célibataire net na mutu asala ba bêtise to qui marque ça la marié pe ça mutu na ba principe apôtre Paul a lobi bouyo oyo alingi kobala abala na ye oyo amonike arotika la bongo atika la bongo mais na kopesa conseil abala kwa zikate ba opela moto bazo zika parce alingi kobala te basi bazangi bango te mbongo ezangi bango te mais pourquoi mais ba obala ndenge nini parce que na kati église basi to basa ba mabilanga na bango ba obala ndenge ah comment dégâts ba danger siko yango wana ba danger nde yango wana donc tant yo lingi fille moko pour mettre libalo qu'est-ce que no lingi mususu mais un peu conseil que un homme de Dieu parce que bana biso basi ba conseil o ba olanda biso na kata Congo Zibula Meso TV bato ba ko meka basala nzambe bato ba ko séduire basala nzambe donc à moment un peu conseil mukie pas ya prophète na biso Yves Samba papa conseil ezaboy bande ko bashi tomba ya ka église bayaka premièrement na likanisi ya nzambe baka ko sambela fait ya koumela l'église soko bakuti mutu nzambe wana abali na nuté bakoma pe ko wole la place wana abalanga parce que élévation attire l'orgueil, l'élévation attire la cupidité, l'élévation attire l'impudicité biloko misato etambola de père ton mutazo mata alors to comme niveau na pourquoi encore se sauver na impudicité to adultère il faut bala ba charge mutu bongo na célibataire té
Il y a d'autres responsabilités et bongi na célibataire. Il faut bala. Et dès il faut un encadrement bien pour éviter cupidité. Bah c'est on a besoin de banco sambela. Parce que yo mutu nzambo komona c'est on le paye que 10 000. Après 10 000 5 000. Bah nous calculer salaire na des gens. Bah nous inga koyeba vie na ye bala abimbana na sala nini bah nous ko bengisa ye. Beaucoup ko sona ya fait que bah nous ko kota na ba sentiment ya cupidité. Oh comme na final obité il faut qu'on a lingaye pour s'accaparer na bloko na ye nyonso. O s'accaparer nango o lembongo na ye o zuba mituka na ye suka suka potiki o baliete. Après il était en mona au sundolier à quelle justice? À quelle justice? Au mona on peut bayaka na likanisi ako sambela pena nzambe. Mama bo lembate bo sambela. Kotika Jésus te pour na faiblesse à mutu. Continuez ko sambela. Sambela Yesu. Ko changer église et ça choix na yo mais ko changer nzambe te s'il vous plaît. Ok, voilà, merci beaucoup qui conseil au papa Nabiso Yves Samba asili ko pesa biso. Tout ce que l'on a l'église mo pour na influence ya batu pour na combo to pour na succès. Luka nzambe na yo ya solo lokolo yamba Yesu no kwa mokonzi pe mobikisi na yo. Donc bande ko ngai vraiment nga esalinga pasi na makamona asili ko kaliboso prophète Nabiso Yves Samba. Papa ko pesa mo adresse c'est quand une église ezali na numéro ya contact. Merci. Numéro langa ezali plus 243 89 41 43 840 plus 243 89 41 43 840 Nazali na avenue Saïdi Benabedi numéro 5 na Matungi. Vraiment toyoki adresse c'est kanini prophète Yves Samba zali moto na nzambe ya solo soki ngai kade kupesa mwana tuka journaliste seigneur le parler diable de la presse na yambi mosali la nzambe moko se kaza mosali nzambe abengama na komwa nzambe donc aya marabasa nzambe n'importe qui te donc so on a yambi prophète Yves Samba donc c'est ka bengama boyoki un peu conseil et aussi mon ngata mon prophète donc to c'est la pena nzambe na solo po lobi na ngope nzambe wana afuta yo vraiment prophète Yves Samba moi mbote mi balemisa to epai ya bandi. Ouais, na pesimbote na bandeko nyonso baza ko adorer Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ya vie na bango. Yesu apambola bino mbote na mutu nyonso oyo azolanda émission oyo kolanda nzambe apambola bino. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre émission. Tomoni, un prophète Yves Samba. Ah, merci prophète Yves Samba. Donc, nous sommes presque à la fin de notre émission. En tout cas, prophète Yves Samba a aussi koloba lolengeni esengeli mo Kristo azala. Lolengeni esengeli mwana nzamba tambo na ma principe oyamba oyonzambe abombela yo à la longue na yo. Vraiment, je dis aussi un grand merci na DJ Lotis. Je dis aussi un grand merci à René Abiri, un grand merci à Zini Kumbi, mon amour Makamwebele. Je dis aussi un grand merci à mon maman, la reine Omba. Donc, maman, la reine Omba, Dieu te bénisse. Donc, de ma part, de Kadé Coupé Samona, journaliste et les diables de la presse. Donc, vraiment, à la fin, je dis un grand merci à honorable Christelle Vwanga, mon amour Makamwebele, mon amour Makamwebele. Un grand merci à honorable Edi Yeli, mon amour Yasolo. Un grand merci à honorable Serge Mayamba. Donc, tout le monde à la prochaine.